nazaki victime ya AVC 3 fois, nazwa même bas sur gorge une fois. Alors ba maladie on le baloko banda sala eke ezongi et permettait que soutenir vraiment actif dans mambo banzonzi moi temps mort écouter que mais ba assistance na bango pezala ki la yobela ki bande kuna théâtre. Et ça l'enveloppe moi nazwa ya munene ya kaki za maman l'enveloppe na moteur na zio on a vu comme na Rolandi ça venda ba traitement sans arrêt. Voilà. Donc on a kende ko fongola ngo. Après départ à bateau pour filmer qui après départ à bateau on a fongola qui ngo na kuta au total $70 70 on est qui $50 en francs congolais na $20 en dollars tant c'est comme moteur azota la monnaie monnaie enveloppe wana aolobani na moni bande comme susu ba artiste na bande comme susu ba master kaka balukaka balianga pona likambo. Oh oui, na likola maladi wana ba balia lisusu Congo na ebité tozokende wapi na peut-être Bellevue ou akala ou azaki na temps plein ya oyamba ba peine na ngeza Bellevue le loté peut-être par rapport à makamsu akomé nango et senga te ke ayamba téléphone air news na comprenant na ngame na tigela ke message ndiko na ngabone mais ko benga ke non na ebisi a changa na film wana ezala pona Bellevue na bato nyonso na sala en vote film na lingaka mukolo na ngoye moko nzamba touché ye abenganga tona oya et pesa makambo mukolo mona ke note eloko moko ezana esenge ya ali asala abenganga na daye na mte nazak abenganga ka nazana ngo presté mais yo parmi ba maladie na on tiko ka poison tozuka gorge na nimbaswa gorge na mona elembo ya poison. Ah bon? Na kasi que tu es raté yo. Kasi ratara. Ah, t'es quoi raté na sens que ton longo la liste va te baser poison. Bon, dali a ramoté. Musala nga biso ya télévision oyo, il a mingi na mabako mingi surtout na biso bana basi. Soko boye ko comme moi sa chef. Malgré pas biso za raté. Soko boye ko et pas biso mon malaise raté, pas biso la biso libre. Soko boye ko comme moi sa chef. To oboya ki mo o petit tana na sepele ni bon loko na linga ki mama biso kombono na Jocelyne na ana linga Jocelyne mingi o meko linga boyo boyo kotise na pièce po yo mto za koma ye pozara opona batu eza na actrice mo ta ko beta to lolelo to atana ndenga kuzoba ke no nga pona jouer ngwana ali sala nga bazate na lo bango bo na za clair mo côté ko lo bande ngwana na ramourer ya makasi. Kodiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Très heureuse de savoir que vous êtes nombreux en train de nous regarder à travers notre chaîne de référence Congo Mokili. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure de laquelle vous êtes en train de nous suivre à travers notre émission à cœur ouverte, émission Oyo et Pesaka et Fongola Motema, pardon, Fongola Motema, poto yelax bino, ndenge ni to linga bino poto bino ba actualité Oyo eza na marché neto découvrir peke non ba artiste na biso o ba kenda ba mona na kate l'émission o to luka bango to kozwa bango olinga artiste moko songolo pakala oyebi ndenge mona ko sepela ka ndenga joie moyebi vina ete na kate émission oyo okoyeba pe vie artiste na il suffit ka ya ko komela biso artiste boye to za na besoin neto ko sa makasi ya ko luka ye lelo na za na artiste moko obino bolinga ka mingi a jouer tellement bien a sala ka musala na malamu alimwa ki na circulation za komona na lisusu te lelo to lukiye to zuiye to komeka ngala bino to ko découvrir ensemble quel artiste autre zobete la lisolo to yeba akenda wapi mais pourquoi abunga Arnaud de ce que vous êtes d'accord nanga quand c'est l'un artiste nangai
Bonjour, artiste Ali. Oui, bonjour maman. Bonne santé. Ouais, santé, ça va. Santé, Malgré ça vous, tu as ce mois mouqué 2 jours et les mais ça va. L'estomac est auto dérangé 2 jours mais bon, et les qui n'ont déjà. Et les qui déjà. Nzamba Bateli. Amen. Ok, ça va, artiste Ali, ça fait un moment où on a les sous-soutés, na banzongting, tozo mono les sous-soutés, depuis total wana, okenda wapi, okata kopa théâtre ou comment? Non, en fait, comme théâtre, on a quatre ans, passe. Et ça passe, on a le bara, tina ki koko. Le bas c'est comme que non, na simbin tete na zoko kasoko lo bate, na otambola te wana tiki. Aussi longtemps que na zano na makasi go na otika théâtre parce que eza musala nanga. Le théâtre c'est mon gagne-pain. Na zoaka moi muke na nzela ya théâtre oyo. Oui, permettant pe na sa moi mamunanga, moi na tanga, futa moi Kikuko Batou, dans ma mobile belé quoi. Donc il y a comme mon rotikate. Voilà, quand on rotikate, bongo absence ya absence sur le plan local, n'a absenté parce que nous avons un groupe les caca, la télévision Awa. Peut-être sur le plan, il y a les bandes mboka ndeta sur le bine wana na banzonze. Oui, c'est vrai que na bungi moi temps moulaye. Au bunga nanga ezaki justifié par le fait que na tombara malade malade wana ezobenda moins temps na habité ceux qui ont informé nazaki victime ya AVC 3 fois nazwa même bas sur gorge 1 fois alors ba malade on le banda sala et ezongi et permettait que soutenir vraiment actif na mambo banzonzi moi temps mort écouter mais il y a moins moko pe na sala mais pour l'instant nazongeli déjà boulot. Nous avons une super forme, nous avons malgré traitement, ils ont continué parce que Tina moi les lona kendara kiné. Kendara kiné, oui, tout le monde. Moi déviation éthique na mon ici là mais ba qui s'est remis là, ti les na zomé là, même ceux qui caméraman on permettent à tant on a l'accès carton moi ba qui c'est ça on a toi mon la même qui na zomé là qui c'est ti les lo. Mais pour na musala natalaki na bite kopanda pe boye nga na viva pona musala o so na bipe na mivandisa mingi mabe na occupé maman ndenge nini na maza na problème sérieux il faut refouter ndako bige mère amona rasute difficulté wana esa que non faut na bunda foutele palais faut mère ali a fois mais la marambe belé ndeso na solo na médecin ba banda traitenga et puis non comme ça la théâtre za moko ya ba remède na maladie on a zanango parce que neti munoko boye po ezonga na forme à part ko marcher ba chingom na ndenge ba sa kiné esenga pe mutu fo lobaka moi trop moi dans notre théâtre le fait de trop parler eza moko pe ba remède à part wana théâtre pe et ko sala ke na longola makamso na mutu ba stress musu za na mutu elonga parce que AVC batumingi peut-être ba loba AVC ba raté l'axaranine donc eza accident vasculaire cérébral. Un accident, c'est quelque chose où il y a brusquement pour s'attendre qui n'a pas. Voilà. Alors, vasculaire, tout le monde comme veine, et vous avez quatrième mississa vasculaire, mississa veine cérébrale, les tout ce qui a trait au cerveau. Donc mississa mutu et boujaka. Ce qui vraiment le traitement bien fait, et on a la batumingi au bas sala AVC, batika la mingi net ba kiole, on tatika net kiole, on tangaso parce que et touche chaque cerveau. Et nous avons basala nga grâce na komaki na niveau na te que non cerveau est bougé bien que na début nango moi kotanga so ezaki so na forcer ko loba on a moins so etangi mais na ba traitement na zui na ba losambo pe to ko ba traitement parce que médecin peut sa traitement mais c'est Dieu qui guérit voilà donc nyoso wana esali que lelo tant na so na médecin non ko sala no boulot na sans problème et on a zongeli théâtre ba yeba peut-être te que na zongeli comme si bato benginga te babi que noté azana en convalescence tout ça mais baye baké na zongeli déjà ba film ya Jerry Matondo ezombi makala mingi te na chaîne na ye et beaucoup na chaîne YouTube na tourné déjà 3 films na chaîne Jerry Matondo et bato bako comprendre que ko vanda nanga eza le wana ndo répéter
nasia pongi kande na ndala na répéter pour en tout cas na pesi makambo ya ko mikomisa te mais bato batali déjà ba bisina te au pesi makambo artiste tozonga moi sima mukie autour de beloko moko futela mama palin mère amona ralisute mère wana pour toyeba parce que biso ba mama tozaka ba mama ezala mwasi mama ezala mama wa boti yo mama kaka mama nini oyo olobeli place wana mama wa botinga maman a beau maman souffrait tant moulaï quand je parle d'elle n'aura pas signé dans mon thème peut-être ma mis sur Rosa les bimi bon ami c'était mère na kati mon thème voilà ils ont tanga maman abela tant moulaï tant nga AVC bosse salinga maman ndo mona nan ya mi balé maman ande ko mona ya misa tunde ce que écouter maman déjà monsieur Koufi miso maman ezaki kaka malade kaka ndeto yeba moto aki miso pasi bokene na centre komi bakisi bosombi mais au fur et à mesure que les autres poussana tout monde situation zo comme grave ti miso yeko vimba et vimbi penda donc même moi muta ata la boezate to keso ba centre monsieur zaka boké a bo changer boké pas ba ma sœur ti ko vimba na tango ekiti miso ekokufa totalement tomeki kotambola na famille bato babimisi mbongo bandeko ya poto o bayebaki o bazaki informé na likambo ngo misusu batinda bambongo tokenda na bacentre ndenge na ndenge isimba kaka te na minute oyo tozotalela nzambe kaka parce qu'avec Dieu tout est possible place biso tomoi que tosuki moi je crois que Dieu peut faire quelque chose tongo mo boto la moki pe maman c'est ça ya moni na lobiki muto azomona te donc yo mona liboso to yo moko en fait naza mona liboso te ndenge tobotamela nazaki mwana misato mais yaya onga na landa ya mwasi akufa natika kwa mwana mibale mais nakoloba te ke na ignorer grand frère nanga non aza yaya o mona moi liboso sauf que famille to yana muto yo abimisa mwa mutu net nga en tant qu'artiste na bimisa mutu na koma net mwana liboso je ne dis pas na mwana liboso pour na boto la place ya yaya na koma le mwana liboso parce que bon à vrai dire mon grand frère ne travaille pas azo bunda pe na ndenge na seul mutu abimisa mwa mutu na ba mwa wanzonzingo mwa muke ozo sunga famille c'est moi na ba famille pe etalela kapenga yo na ba ki no charge ya maman ngana la terre c'est vrai que vieux pas ko baka ko sunga na mwa muke mais mingi nga mtu na la terre yo mo les osenga na zongela penda musala o bien bien pona na kop musute so na vandi na kangi maboko na osala kopte même moi qui kuko to vandi on ofuta ngote kolia na kolia te na kosomba kechite na okipe mama te parce que maman à part misu maman zaka susu bien te donc nazo répéter ce que non nazo lo babou avec larme au cœur maman to koki ko akola la lelo bien mais yeba ke lo bien ko lamuka ezaka lelo ko déranger et puis abela elo ko moko te maman ko yoka so ke lelo parti boy bien te pas et puis tension comment ko déranger presque chaque jour et ça la même que nous comment na insomnie bakola la na butu boy maman la lité avandi kaka titongo on a tension sur mati et surtout ce qui moi problème moza kaka et affecta kai makasi yango to bunda kaka na ba prière na moi ba mbongo mike mona naka osunga na moi kisi donc na nyoso wana na loba kaka nzambe yemoko ayebi. Voilà. Tobeti lisona mama trop lisona moko ya AVC obeli AVC ya liboso ezaki na moment nini ya mibale est-ce que bande konoyo ba comédie parce que tout monde on a banzonzinge belé au sala pena ba acteur belé ya mineno biso no soto yebi ba brilla capé jusqu'à lelo Belvic Kanza la patronne na ye pour sala na ye trop tout monde a pe étoile tout monde ba mama top donc ba te belé vraiment makaso to bitu ba notanga ba kombo oyo to ko raté ba aussi la te pour temps ba assistance na bango pezala ki la yobela ki bande kuna théâtre bon na loba na ba AVC mi balé o elekaka na mbaso à cette époque là YouTube ezala ki nanu penda na ampleur tendenge zalelo la période où on va ça la vente sur DVD voilà ezaki ndengona donc pour information et tambola il faut tam sur de bouche à l'oreille beaucoup tena mutu bise naza boye
mais lelo il suffit kaka na benga yo ou bengi les grands caméramans nazana na lobby message qui bala moko donc na oya misa tunde penza sango etambola makasi oui assistance ya bandeko ba comédien ezalaki o bazwaki temps ya oya otalanga bayaki parce que mutu nyonso te mutu wa roya quand même so obele ezate que non ba artiste tout ya Congo mutu wa roya o bazwaki temps bayaki neti ndeko nanga Prince Luamba ye jour ayaki na état oyo mona nga o kutenga nango esalaki pasi sur place asalaki groupe mo WhatsApp SOS pour nous sunganga nazo moi traitement Prince Luamba muto sele groupe na kati ya groupe wana ba artiste belé bazaki na ebité banani nani akoti saki mais nayebi ke bazalaki ebele mais na assistance boye na ndako o ba parce qu'à cette époque là na kende ko vendre pas maman vu que awa je suis seul na ndenge nzoto bandai kobela esenga nazala pembeni ya bato kula ba petite sœur baza ba nièce baza ko aider yo ouais senga nazala na ndo vandela ko ne pas maman ouais ndenge na bando zele pas maman ils ont quelques acteurs au pe bayaki si je peux citer leur nom peut-être bango nyonso te po kombo musuna ko bosana nanga ndeko oyoka kombo te ezate ke non na bwakisi ko ya na ye naza mutu na ko bosana te voilà batu bayaki mama Renate Foko oui mama Renate salenga mama na surprise ya na équipe na vaika na ndako mutu kamweza libanda batu mo ba ko na te mama Renate ayaki vraiment ayiko tala ka ngate a profiter pas au la maman parce que tant dans le belé malade na YouTube na le belé pe ya maman voilà ayaki Prince Luamba déjà natangaki mama Loso mama Ibakata Mirma Tridon Mobutu Fanny Katalea Sundia Tamaniata Pasteur Nzaou Papa Liwa au groupe Sinark Belleville Pasteur Jean-Paul Mayata Major Zolo voilà Tina Ramazani Rosine Mouchopi je crois on atteint la majorité c'est peut-être na bosene rosa 2 ou 3 noms mais on ba natangyo na bangwana bayaki bandeko bayaki to sololaki assistance na bango pe esungaki makasi nazoboya na banda kolo parce que ngai natalaka grandeur ya geste au bato basali je ne vois pas la somme mutoko ya kotalanga apesinga ata 1 euro nako yima tina lobake no yebna niveau na pesanga 1 euro non ce qui compte pour moi c'est le geste de compassion au mutatali asali alakisi quand même que non azaki na souci na yo mutu aye parce que na saba émission na bato mususu abisanga yo ngindi fort nga nazobela na kunginda ndeni mbongo bandai ko pesanga ezaki ba mbongo nazwa traitement kaka na kati ya mbongo wana ndambu na kati na sungi mama ezaki teke mbongo moyo bongisa bato bakanza tamsu nazwa million pour nini batala bato ezalaki to bato bazela biso baotia ba caméra mazor zolo déjà baotia ba caméra oui ba Belvic Kanzi donc la patronne a quitté ce que makambo indikaka eloko wana yomoni bandeko mususu ba artiste na bandeko mususu ba master kaka balukaka balianga pona likambo oh oui likolo maladi wana balia lisusu Congo na ebite tozokende wapi na place moto kelanga moto asepela keno bandeko ba kotala yo seke ozwa traitement benda ndenge sengeli pour le besoin nécessaire faut qu'on sauve non molimo oui nazoyebisa bato toujours ngai loko na sepeli nango ezake mutu na longwa tiki makambo ne nyoso ayo kotalanga na otala mbongo te parce que lelo yo mutu akopesa enveloppe ya munene ya kaki tokobimisa yango te devant caméra te bandotala oyo eza na kati contenu oyo eza na kati bino boyebi te napesa même exemple moko parmi bato baya kotalanga nazotanga kombo mutu te eza na enveloppe mo nazwaka ya munene ya kaki ezaka mama na enveloppe nga moteur na ziongo na vie omona na kolandisa mpenza batraitement sans arrêt ntango nakendaki kofongola ngo après départ à bato mpo bafilmaki après départ à bato ntango nafongolaki yango nakuta au total $70 $70 wana ezaki $50 en francs congolais
na 20 dollars en dollars. Ta siko mutu azotala moni munene enveloppe wana aoloba nini? Nazolo wa boite ke na yimaki mpona otolo ba bien awa nga mutu déjà so pesa ngata 1 euro na komisanza. Oso nazoba na bato bakanisaka ke na sima maladi wana nga nazoluka na bonga. Ezaki ndenge wana te. Voilà, bandeko quand même bayaki. Mais soupe bayaki te mais moi appelle net master nanga moko kizaza azaki papa Koba, lui m'appelait chaque jour. Tongo pourquoi zobenga. Ya neni ni siko nzamba kosunga. Bijou la reine ayaki te mais elle m'a fait une prière au téléphone. Asambeli. Maman top père fortifié par téléphone. Azongi tenté. Wana na époque on azaka na Angola. Azaki awa. Alaka. AVC ya Misato ebandinga na novembre 2021. OK. Novembre 2021. Donc voilà, bandeko na ozonga na question na yo, bandeko bayaki ba ona tangi ba Kongo. Bandeko bayaki bon skonengo biki bozongi na nzonzingo zomona na tindongo lobiki no ya Jerry hein, ya président Jerry Matondo. Donc yaki à part Jerry Matondo parce que mi balabel est comme belé batunyo soto yo sala na bango ono soto bo sala bango théâtre ba créer ba chaîne bango ya YouTube ba benga parce que oh ils ont sala mikolo kutute eze beleza na ba gaz de tala maka déjà makasi de comment ba benga ko ata okota kapa ya Jerry Matondo pardon à part ya Jerry Matondo ba bengo kota parce que là ba bengo ba different ne kota ka wana ko permettre yo be okende kine o sala bo parce que non surtout ko ka bandi balobaka la kisanga ko péché que o pesa ngambisi. Donc ba benga ko papa ya Jury ya na ba bengi hôtel que ya Bellevue non quand la Bellevue parce que bozala trop na Bellevue na nini pas mazom zolo na mona bino trop na ye ya ngaka kumureza ya Bellevue mama oza yo mokote batunyo so ba ngana émission mama Bellevue siko moi comment ça la ngape moi mabe non ba la patronne à place à Fandi, à moi elle n'a pas comboné peu trop. La patronne a moi si mon comme maman moi quand ça ramonte maman ne tout le monde a rien sungaka. Mais quand la moto bozala na batanga pas si pour Bellevue vraiment nga de ma part. Na ebele ni na oh papa là on était nga na ebele na banzonzingi ya major zolo. Na banzonzingi wana toujours tozomona papa na biso Ali. Na kati au moins nous papa Ali yeti muto bando ko koma ba scénario voilà c'est raison pour laquelle nous avons insisté na comboné OK problème té na répondre question aussi na réponse na répondre à problème té oui il y a quelques batopé au va benga déjà on va filmer na bango ils a lokola bon comme ba chaîne musune na ebité net y pas ya Didier Kisanga va filmer na ye mi balé déjà na tourner. Été qui j'ai déjà écrit, bientôt là on va passer au tournage, on a commis déjà. Bon, film Tino Matouza Benganga, mais on a eu titre voilà après maladie, mais avant maladie, ça après maladie. Après maladie, na ko loba kaka ba wana to ba Jerry Matondo Didier Kisanga. Oui, on est bango kaka. N'habite choses à Moussousou na Boussane, il y a été qui beaucoup na commis déjà. Na maman Beyanga pe na commis déjà, maintenant tout les qui na tournage te mais ba penser quand même nanga. Bango baza ba producteur autonome belaka depuis moi kala toujours ba na acteur. Les acteurs au na bango ba cinéma. Parce que bango nyonso tout bango na tangi wana na tangi Jerry Matondo na Didier Kisanga na ba acteur. Na ba acteur ka deux. O se zon wata ya komela pe même Bellevue quand o komela pe me ngana za awa bo sola déjà en tout cas Bellevue na ko sote na ba te pona flatter aza moko ya baleki oyo penza ba markanga ka nengo lobi na Bellevue à part ba tournage en major to za ki boule Bellevue to bande ko fan l'année trop tournage ezalé zalaté Bellevue o benga na téléphone ya ali oza o sa ni on a va na e o se lo dia devant na biso na okende pa na ye période dans matongi na tanga comme na bandal na tanga comme na enseignement même temps comme na sima ya la zamba playa moi banda ko ne tourner voilà donc okende to fandi to lié to meli akabelinga pe moi moké en tout cas courant ezanango normal na benga kaye des fois au yambate soit yambité na comprendre na moni mutu na mutu au fur et à mesure que mikolo pousse na engagement peso ya moto peut-être Bellevue au akala o azaki na temps plein ya yamba ba peine na ngeza Bellevue le loté peut-être par rapport à makamsu a combien nango et sengate que ayamba téléphone air news
na comprendre na nga me na tikela ke message ndeko na nga boni mais ko benga ke non na ebisi achanga na film wana ezaka mpona belvite na bato nyonso na sala yango te film nalingaka mokolo nango ye moko nzambe atouche ye abenganga ntango na oya epesa makambo ke nga na bondela boye en fait eza orgueil te eza baprincipe na ngai ya vie moto nyonso fo aza na principe na vie na ye na baprincipe oyo yanga nabengaka motu te ke nokotisanga na film motu ye moko oyo amoni ke film boye personnage boye motu akoki koincarne yango eza ali abengenga so amoni ke nga te abenga te mpe pa bellevue bacteur baza ebele soki abenga bandeko na nga mosusu baartiste namona na nga mabe te bape bandeko baartiste neti nga bajoue mokolo omonake no te eloko moko eza na esenge ya ali asala ngo akobenga nga na daye na te naza akobenga nga naza nango presse te la patrona amutu na nga ya kati kutu akuta kosala nga surprise mo mikolo eleki mpona lakiseke to abandeko nafandaka prince lomba abengi nga ali yazwa lar na nga tourne te nini te sikoyo mbongo ona ozwa yo nakenda bo te toaki na bellevue tobeti lisolo na yo abi aji mpe na lara te abizwaka oyo obaye mwa ji nateli mpe bo lara ji me evimba costo evimba na bakisika mwa mieti moke nafuti pale voilà donc mpona olaksake kindeko eza kaka sauf que na bafilme nde na ona joue te bandeko na nga mosusu baojoue ya problème te mais na kindeko botana moto asali geste wana toza na biso bien na bellevue eloko eza te wana ndeko nanga série moko tu toanda tumbolana elle m'appelait Kofi nga mpe na obenge Cindy ekomaka téléphone Kofi oza Cindy ozogangelanga voilà tokoma ete na niveau wana tala so degré kindeko peut-être makambo mpe kombi mpe mwa ebele esenge ndeko nanga aki mpe bon en tout cas yamba ye mpe mokomisi otuna ye obosana ya ali oyamba ye kotuna ye nga nalikolo ndenge azokima caméra apart na mamba tournage la patron akima caméra makasi mikolo soki ekozo ekutani tokotuna ye mpe motuna wana tokotuna ye bon totakeka mingi la patrona basila bisalu baza baexipeshanga bazali baza ebele bango to wana nasala non tourna te mais bango baassistance nango ya bango mpe oui assistance na maladie na présence physique boye sila bisalu yersi namona bango te sauf que prince lwamba ayebisaka nga keno asolole na bekam sila bisalu abai keno ye aoya otala nga na ndenge na ye wana prince moto ayebisanga bon namona mpe mare aya te nayebi te ta mosu azwi ta te to akoya mpe kaka nayebi ke akoya kaka nayebi ke mama sila bacouple bazalaka wana mpona kosoutenir baacteur na bango bazalaka mingi kota mama sila mpe aza motu moko bazalaka mona baoccupation ebele ka ndenge mona la patron na ndenge moko na exil nayebi ke ndeko na bino yeyo frère na bino yaya na bino yeyo depuis abandi maladi toyebi ke temps emozwamaka te ya kotala ye mais soki occasion emonani ata na mosika abenga ye aya kosala mwa film po permettre ye aide ye plutôt permettre ye afutaka mpe bakisi mo bandako tala kaka aza parent koto mpe mare na nsima azotalela ye ekosala mwa bezaka te bato na tangi bino mpe bato mosusu boza badinana bazali donc bato baza ebele baprésident Caleb bato boza vraiment tellement ebele bobenga frère na biso ali yaya na bino leki na bino ndeko na bino oyo botourne na ye déjà bobenga ye asa mosala ekosala mwa bien makasi papa Ali sikoyo ndenge ozo évoluer na mambo ya théâtre na yo moko ezoleka bien ou comment oza na chaîne na yo ya sur bato balekanaka déjà bato bazotala yo ouais awa na chaîne locale awa ezali ezoleka leka chaque samedi na 18h rediffusion chaque lundi na 14h sur Top Movie toza wana mais chaîne YouTube nanu nafungoli te mais tozo collaborer na technicien nanga Ale Moudibani biloko nanga ezoleka nde na chaîne na ye Mael TV sobeti Mael TV HD okuta biloko nanga ebele na kati wana Mael TV Mael TV M-A-H-E-L TV voilà Mael TV HD voilà toza wana biloko nanga so ngoza biloko nanga ebele
kotaka wana otala omonanga comprendre que doit nazana peut-être combo ebungi mwa muke mais musala nga musala po esila na nzoto ndeko so na lobi mingo basuso qui vantar et qui vantar te me vérité mon voilà. Pourquoi na loba que musala po esila nga eza passe pourquoi par rapport aux multiples casquettes que j'ai Batala Ali a joué Ali Bouy jeune ba pièce nette wa cousin bakata ba couleur ils ont moins belé voilà Batala Ali a joué en accent batuba ya batuba ndondo basoko aussi pièce nette makoko hein aussi pièce nette honorable deuxième regard Batala Ali a joué en accent baluba a commis tatou chimbala ma pièce le quoi toilette publique pièce le quoi la mbongo pièce le quoi du quiz ya etiki mbukusu voilà voilà nyoso na sima ya wana nyoso na sima oui na sima ya wana nyoso soki na ko jouer wana nyoso babike no alias ko kasote alia komara ba film donc na monde théâtre ponga na sila ya moi parce na bike bande ko mususu mo ayo ko ki vantar na ki vantar te mais ba vérité mususu et senga to bimisango po batu batala muto bazo négliger azanani voilà ndeko ya omona que non peut-être ko kabela ngambongo boya moi parce que le biatayo apesanga ndobo ngamona péché c'est-à-dire pesanga musala nasala nazo mwa muke ozobela kuna pazaka mama abino mama nanga artiste ape mama abino to sunga soko boya ko sunga nga tamso mona nga mutu mabena makamsusu mais sala ngwata pour maman zota mo sucre ya omelati esabe na leli hein non eza normal papa eza normal kotala baku ebele oyo kutana nango ozo tenir toujours donc nzambe azwa lokumu papa Ali tokomo koma na biso na suka ya émission message ni nango oza nango mpona bandeko na yo bandeko ba artiste oui bandeko ba artiste message eza ke tolingana nga message ya makasi na pesa eza tolonaka bolingo parce que ce bolingo eza mabe ozala moins bolingo soki eza na koyoka kino falon na fingenga voilà na ko s'en prendre na mbala moko te na oluka falon to solo bayebisi mo fingenga tant souve ba kosele makamba or songa déjà na bi falon na olakisa ya moni ba poison ezotambola ba koswana ba koyina nezozala trop parce que bolingo eza te bandeko ba artiste tolona kaka bolingo toza na partie prité to sa musala moko biso nyoso à quoi bon na ina falon pona linga kaka par exemple Renate Fo voilà biso nyoso toaka na musala moko tozara na bolingo soki eza oyina alite oza bien na ye ato yoki alobaki mabe na yo oyina ye toluka bovanda bosolola boyeba mabe uti kote nini pour que bobongisanga te ya kaka bolingo nde eza makasi bolingo eleka misala na ebele voilà bongo oto soulever moko ya poison yo ndingo bando sa musano makasi ba artiste ebele bo to lekaleka na ba poison awa mais yo parmi ba maladie na on a tiko ka poison to zuka gorge na nimbaso gorge na mona elembo ya poison bon na kasi ko to ye raté yo kasi ratara te ko raté na sens que to longola la liste ba bazo poison bon nalia rangote ezaka ndeni tamu AVC ya mibale zwinga bazo memanga na baeglise ebele siko major aya robenganga parce que ebanda nga zala na kini tango akipoto ayo obenganga ke no ataba wa ke no baeglise mususu kende pe église na biso na bima nena kenda na bima nakumi na bima musakoli wana ebisinga ke no maladi oyo ewuti na musala bosala musala no sala mais yebake mbalo oyo baomeka yo na poison alobi na ende ngona sima mikolo toyekende tournage moko na bon marché to tourner na kati ya flat baelinga madesu na kwanga nazwi na déposer ngo na bakaro kaka moi propre na tiona na koti na salle de bain na soko maboko et le caméraman anaye ko filmer bato bazo jouer atie caméra na lipeka so ya ba DVK mo minene ana tama ozonga sima likolo na etu ekoti na sani ya biloko o bachelenga tango yazo nyatango ngape nazo bima na salle de bain. Pourquoi j'ai dit que Bilo est suspect? Parce que tant qu'on a bimi Nathalie,
image mbamo ya bima elinga na na message wana mosakolo ba ikeno mbalo yo ba komeko na po eloko yelenga na minute wana ya mwana nazoboya bato ba interpréter mo mabe ke non na tournage abi ba chela ka ye poison ngazo ba onga na vivaki tango ba nyati biloko nga na bimi eloko liboso yelaki nga ya mwana message on azwaki pa mama mosakoli na bima yana abike non nga pe na leka côté ana nzamba nga te na lion le reste est déjà révélé, ils ont condamné, tout ce qui est révélé est condamné. Voilà. Qui ça qui déjà, ils ont condamné. Mais il fallait que l'on ait les capons à confirmer parole à Moussa Lenzam. Voilà. C'est ça. C'est ça, artiste Ali. Et habité n'ingolobi que non, bengote. Et là moi il y a l'ingala rolo ba bongo mambo poisson. Est-ce que ça kana battu pour banda ko fina parce que toyo karapé na musala nga biso ya télévision oyo il a la mingi na mabako mingi surtout na biso bana basi. Soko boy ko comme moi sa chef. Malgré pas biso za la ate. Soko boy ko et pas biso mon malaise ate, pas biso ate la biso libre. Soko boy ko comme moi sa chef. To oboya ki mo o petit tana na sepele ni bon le roi na linga ki mama biso kombo na Jocelyne na linga Jocelyne mingi o meko linga boyo boyo kotise na pièce po yo mtoza koma ye pozara po na batu kota major zolozolo o bo kotise na pièce o wana le roi azaki alinga Jocelyne na linga Jocelyne na boya ka dona kotise Arnold na pièce o tepo alinga abima na Jocelyne na luka Jocelyne na zwa ete mutu musaza ozanga batu musupo au fina buto yango modi ba mangabebele komelo ba poison ba mbasu ba AVC 3 fois na fina batute bato wana to travaille na bango kala mukolo yamba bango tuna bango na sirnga soza na bato malamu mibale o bato bande ko sepela na bango naza na kati so ba mibale naza na kati nazara on esprit au fina batute na ko fina mutu pourquoi na raison nini parce que mutu soki ayene ko jouer ba okata mbongo na ngate ba pesa ye yanga eza yanga ya eza ya ye e mutu ande ko dépenser mbongo neza ki major nga no fina mutu na raison au contraire écoute na pesa bato ba opportunité belle sans intérêt sans que na landa na sima que non petit yo jouer pas major ya na no eza na actrice mo ta ko beta to lo lelo to atana ndenga kuzoba que non nga pona jouer nengwana ali sala nga bazate na lo bango bo na za clair mo côté ko lo bandengwana na ramourer ya makasi na linga bolingo makasi menace ko bilinga lingate moni place nga za pas major so za mutu mususu mais la papola bana na ndenga osara na te et puis nga na vivant na so ba kasi moko pe à côté les m'a pas contredire nga ba artiste ba bato musique ba danseuse avec la musique na ba danseuse mais oh ba bimpo la danseuse na ba papa mais la maman théâtre na na abima ale kana émission lo ba que non maman théâtre na na c'est avec na ba danseuse net nga tonzi c'est pour te dire que na pesa opportunité na bande ko nyoso ba yaka place monani yaka je mi soupe na benga ndeko yaka na bundeli mwa place moza boye botam sur par rapport à casting ndenge zalele esimbité ezaka ya Naomi Barcelone na benga ka film mo boye to bagarre wana baba ya yaka ngana pasteur Moker yaka Barcelone aye ah bon ajo actrice bon siko film ngo to sala muto tozo linga zale parce que casting peut contact oui casting ça rôle monsieur c'est senga musoto ya ba falono c'est ça film monsieur senga ba nzoto na bisobo so na kotala critère wana ndeka ekasa Barcelone mais du moins na l'accès ka souci ya ko benga ye aya ko jouer ozomo na tangi kaka ye mais bato baze belé na tika na nga ofina mutu te na fina mutu moko te na nini si bato ba benga ngate bo eza na ora bango eza te pona mutema mabe na le non. Voilà. Naomi Barcelone payé pas ça la machine, ya ça la chaîne pour ils ont cartonné et Naomi Barcelone il y a na benga be jeune film na moi ya jouer na fait de l'amour Barcelone toujours na benga na film na ya no allié ya zali o benga epe ko sala bien na ebite soko bosa na eto ndenge nini mais benga e ko sala bien makasi ya asuna na pe mino pe bato boto vous avez belé artiste à la CP ça biso mo atengi déjà ma casquette ne belé ta ke papa muluba et ta ke papa nani sotanga ki musuko et ta ke surtout ko na pièce e bakata bakula nana sekata na pièce wana nana ata la pièce wana te
toseka pe belle na banda kutoza bana poto bana Kinshasa artiste na bino yo bo soutenir ye en tout cas et ko sala bien makasi ko mone azonga lisuko na ko sekisa biso azonga lisu na scène nenga zalaka vraiment et ko sala bien makasi artiste moi quelque mabanga neto baka mabanga na kongo mais ça na ko benga mabanga parce que tu as annoncé que tu comme na suka mais moi biloko moko ye na suka voilà mabanga na numéro contact on a fait na poste à contacter yo a benga on a numéro nini oui ba mbote kaka na pesa bande ronyoso balinga ngana o balinga ngate parce que tout le monde n'est pas obligé de m'aimer voilà ba tumuso bien ya o ba jona linga kete baza ba mais na peu sur mbote to ngate voilà on peut botter la moisi on peut se mbote tenga bote tenga maman ça va continuer maman tu vas évoquer sur ma maman ce soir ngama mwana te voilà mbote na pesa na papa Laurent Katendi Zola c'était ma mère Françoise Katendi Zola pesa mbote na maman Béatrice Pocho hein pesa mbote na mafato maître Tyson Dikila motema bibishi mboka de Bel Air ndoyi nanga moko Henri Mampuya na kati Allemagne ndeko ya mama Aimé Mampuya na pesa bino mbote beau-frère nanga Patrick Mbumba le prophète motema mama Fifi Bipendo Mampuya Bijou Mampuya Mathilde Mampuya Rebecca Chibola bandeko tout na pesa bino bambote place boza tellement belé que na kotanga bakomuna bino nyonso te je nanga mona na bosana je nanga El Greco Osango le commandant de bord El Greco Osango le commandant de bord na pesa mbote place oza je nanga Adricha motomètre Beba Zibeba na pesa mbote na Jocelyne Kassa moi c'est Tonda atonde belé donc ça tonda Jocelyne Kassa moi ça tonda pesa mbote na Hermine Bouika HB voilà Papi Masuta HD malgré mikolo toza na contacté nazo benga na ozote wana bina mutu nanga tongo Papi Masuta HD voilà pona kozwanga numéro de contact yango yo plus 243 89 60 68 633 plus 243 89 60 68 633 wana bino zonga mo ngala nana mutu mote ko petit mo ya mbela ba pelte ngabno zinga moko mobimba to solo la vraiment naza awa ndeko na bino yeyo ndeka mama lobi musala na ngeza théâtre soit peut-être bobo sana kinga to mutu azomona ke no ngata mso na sala ma demo menga na ebité ko senga pardon et longolanga lokote malgré nazoyeba na ngelote mais ceux qui yozomona ke na problème na yo na sengi au pardon pour motema na ngela pembe voilà l'humilité précède la gloire amen voilà merci beaucoup na bionyo sozaki ta libaku ya kolanda ngai ya kolanda biso plutôt merci na bino. Merci na héritier bongo na États-Unis, héritier bongo. Merci na Djibril Mbayo ya ba Djibril babi entre lui et l'argent, il n'y a pas de trait d'union Djibril Mbayo. Pourquoi pas à toi ma chérie Ganditi Yoyo, ma chérie Vénice, je te salue là où tu es, bah, gros bisous. Pourquoi pas à ma copine de cœur, Tracy Baby. Précis baby la copine à tata. Ah la tata de mes enfants na banda qui na ona suksana Aline Mwemba. Aline Mwemba. Docteur Jackson Lubango, mutema Aline Mwemba. Na kata ba France na pesi bino mbote. Ngana bino za kutani mbala sima soki nzambe ayete. Bye. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.